Mutu muso alobi alandi nga l'émission to sala ki na Yohana. Abi prophète na landi yo to na nga sikre ya 411 ans. Abi na landi na tolobe la vie. Abi na yokyo na zo kanaki na salon zo tuizo ningalanga. Na abi na obika na prophète. Abi saint pourtant benga yo. Azana ma appareil na ya test ya sikre. Tango ka si kolanda zu numéro. Kondimo kaka tiaki na émission. Abia simba pareil na eboé sikre kiti 120 400 pendant 11 ans. Hein? Sans compter bato cancer. Sans compter bato yo mi bali ba benga problème à sida. Sans compter problème à misu muta koma mona kalisusuté. Sans compter ba sikro diabète. Hein? Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Mbote bandeko nanga balandi émission oyo na ebike boza ebele partout dans le monde c'est pour na kolanda émission oyo ya ekodi parcours onga zoe matuko na présenter pour na bino na site oyo kitoko ya makasi oyo isalaki bomona nga mokili mobimba visibilité ya makasi na bokasité ya mon président Papi Gene yo na Paris biso awa na Afrique musalezo salama kitoko pe elengi na profiter pe na pesa mbote lisusu na président Christo Sala le Rocomantino mwana Manchester ya solo bambote na yangwana tozali susu na prophète ayel susu pour la troisième fois na émission na biso tolobara su tozana prophète bomoni boseki mabezal su makasi to ebite mabezalaka lelo eza malamu to mabe parce que tomoni ba changement pe ya couleur a teni donc nyonso na tolobelon kaka awa na tolobela vie. Bonjour prophète. Bonjour papa journaliste na sepeli susu ko se présenter lelo. Nzamba pambolo pour amonisi biso depuis émission to salaki ebele bakabwana ki bakutanité mais biso nzamba bomba ki biso nzamba zwa lokumu na profiter ko pesa mbote na balandi nyonso ba ko beta di bakuna lobaka cœur libako okutana prophète Abraham ezali bako mabiti za ba occasion to lobaka occasion favorable dona pamboli bande nyonso ba okutana na émission oyo nzambe ya ba prophète apambola bango na kombo na Yesu Kristo. Ok, boyoki prophète Abraham tozana eto ko décortiquer toujours ndenge to betara siko ndenge to lobela kaka donc inayebi ke nazomona pe mama Congo Erga azo continuer toujours kotala émission oyo prophète tozonga na mwa mukesima to ebite kombo na yo vrai nom na yo ezaka nani? Bon normalement nga kombo na ngai yali Kasongo Mayulu wana kombo tata na mama nanga ba pesa kanga metangu na yeko kutana na Nzambe na Angola nde Nzamba yeko dotenga kombo ya Abraham. Donc aujourd'hui naza na kombo ya Abraham Kasongo. C'est ça kombo nanga ngwana kombo ya Abraham yala kombo ye moko Yesu Kristo apesa kanga. Tanto kutana na ye alobi na ngai okobenga malisusu na kombo ya tata na mama na ote à partir d'aujourd'hui okozwa en plein na kombo nga na opeso nga pe na yeba kite na ki ignorant kombo ni alobi na nga dès aujourd'hui ozali na kombo ya Abraham père de la nation le père de la foi c'est ça kombo nanga. Ok, merci toyoki e yano ya prophète Abraham prophète to ebite le to moni tenir changer couleur et puis couleur en za noir to ebite matangeza to likambo nini susu parce que présence na yo eningsara toujours mokili na plateau na biso oya tolobela vie to ebite ezani na teni ndenge na lateli yali teni moko prophétique moni nga naza prophète Nzambe nasalaka oyo Nzamba azoloba nanga nasala donc teni nanga eza prophétique eza pe moko nde tolobaki émission depuis to bani na yo na bimisaki montre na bande kotalisa na lobi eketa on azwa ka vision ya Congo na moni likolo ezalaki na montre moko munene bimi ange moko atelemi alatinga montre mususu na bande ko tuna siko na yeba signification binanga moni montre oza montre à Congo c'est-à-dire que régime où eza na place bo konzi na bango sani esili pe montre on etelemaki et musu balati singa et ange azoyebisanga
leka na télé loba na mokonzi ya mboka depuis 2016 nazwaka vision wana loba na mokonzi ya mboka amata akita régime wana reine na ye ici donc réponse à tenir nanga ezali prophétique. Je crois que couleur noire et symbolisaka la mort, couleur noire et symbolisaka rien de bon, couleur noire et symbolisaka comme ténèbres. Donc nakope sa signification ya tenir na lati parce que nzambe muto imposé alobi nanga ozokolata couleur noire, donc c'est-à-dire na kati ya Congo tout est noir. C'est sa réponse na okope sa mwana. Ok, to démarrer sikoyo tozoni mwa sima moke la fois dernière to salki émission to lobela ki likambo ya to betel sujet na likambo ya dauphin mais oloba kike régime oyo koya ekozala mwana mwasi mais na ministre kotanga tomoni babimisi moto mosusu ndeko Ramazani Shadari na yebite sikoyo est-ce que place wana obungaki mwa moke na prophétie to ndenge nini to likambo nini lisusu bon bayebaka prophète kana ba accomplissement prophète soka pesi message et que kokisami te mbala mo bozoye bakese ke alaki inspiration na ye moko sentiment na ye. Alors message à prophète soki kokisami bokoye bake aza la bouche autorisée de Dieu. Je crois na kokoko c'est la nzambe makambu te na bandi ba émission 2016 ti lelo ndenge nazokende ko continuer ba CD ali comme témoignage ozomona ba CD ali ba émission ezali awa ya ba message na pesa ki depuis 2016 2017 2018 na loba 2018 na koloba su mingi te mais bato ba consommer ba CD ba mona makambo na bandai koloba so na bina zongela ngo pona contenir à temps na o répondre ka pona dauphin parce que là te la noix o ezali symbolique et prophétique. Donc c'est que likambu ya dauphin nde nzamba imposé na la taboui et puis ba émission non ça la international ça na ngope nationaux na koleka na ba télé tout pona lo likambu a choix po soko tay na ba CD oyo période oyo dialogue ya basango ezalaki nzamba zo pesa nga message ya des noms wana déjà majorité zo senga 10 noms 7 noms ngana leki na télé na lobi ke nzamba opesa nga des noms mais nazo mona na ba kombo wana na ke na ba mokonza mboka a refusé donc accord oyo ya basango ekozala violé nazwa vision na mona abechole na accord c'est-à-dire ba si ici dialogue a ken accord mais accord wana ba rejeter on a mona ki na primature alors ken accord wana ba rejeter on a mona ki peuple congolais ala ki ko se soulever soulèvement de ba soulèvement nyoso esalami ya ba marche ba nini ba cdza ngana lobaki yango avant c'est-à-dire que lelo ndenge na bimeli par rapport à question no ezali kambo a choix wana nde loko na lobi que teni nanga ezali prophétique nyoso eza noir na ba cd nanga ezali okomona na lobaka période yo mokonza mboka asalaka choix premier ministre Bino Tshibala son excellent ngana lekaka na télé nzamba zotalisa nga kaka ton mokonza mboka boni Bino Tshibala 2 jours après nazomona na vision coupure générale courant ezati mboka mobimba et puis yami baye nazomona na chaque parcelle ya Kinshasa nazomona batie ba chapelle ba catafalque kwana lokola matanga ba congolais ba congolaise balati ba teni lokola nde balabaka ba uniforme matanga basi bakangi basuki ya maboko na kati ya ba message oyo ezali wana nomination ya Bino Tshibala enzamba lobaki ke mokonza mboka asali choix oyo ezalaki conforme ya volonté nzambe te nde lelo pe ndenge na yeko bimela na teni oyo ezali kambo ya dauphin. Donc c'est-à-dire pardon na dauphin oyo bachaki Emmanuel Ramazani Shadari donc eza choix ya nzambe te omoni mokonzi ya mboka basungi ete mokonzi ya mboka asungami te azana ba discours mosusu ye moko alobaki alobi eke azana na entourage azana batu to ba osunga ye azana na réseau eza ba observation constant salaki tout ça non déjà deux fois moni preuve 3 fois déjà ngoyo donc na lobaki ke ba mata ba kita raisi règne na ye et si pour chrono telemi na finga maki. Est-ce que batu ba ko croire que mokonza mboka ko misa dauphin batu ba croire kité mais prophétie nangé ko sanini ekokisa mais na finga maki na supe ba menace ba landa na mwana nga mobile na nzela ba benga ba epsi to eko pesoka information papa no komona Abraham Kasongo soi-disant prophète azo toucher azo to ka ba congolais to ebiti
azo toucher raïs aloba nini ke bo continuer si yazo lukaba kate kingo menga na tosa kinzambe pe na lobako nzamba lobaki ba prophète na accomplissement lelo ndenge nazo bimela ya likambo ya ndenge na lateli basungi mokonza mboka te et puis na senga ka ba audience papa so tena ba CDO na senga audience pa mokonza mboka na senga ki audience pa Mama Olive na senga ko audience pa ya Félix Tshisekedi Tshilombo même papa au Pierre Lumbi na senga ba audience na sala ba effort pe en secret nga moko na kendo kuta na bango mais ba pesa privilège te ba pesa nga opportunité te mais na lobaki ke na jeune prophète na prophète à solution soki mokonza mboka ya mbaka nga même avant ba dialogue liboso na banda ko insister nda ko ina ba piéger. Pardon, parfait. Siko nani aza base ya ba piège o mokonza mboka akoyi na mo? Entourage te papa na ngai. Aza na entourage zo sunga ete. Ozomona. Aza na entourage zo sunga ete. Na tout autour na ba conseiller spirituel. Est-ce ba conseiller spirituel wana bazali na connexion na ciel? Baza na intimité na ciel. Pourquoi ta pemena mokonza mboka mesutu na Bible ba roi, ba prophète ba roi ya pemena bango la majorité ba la faux. Pembeni ya mokonza mboka eza rare po atikala na ba vrai prophète na ba vrai serviteur akokene koya na ebandela za fo a vrai mais corruption akomi siko na bon mwa bokonzi azoyeba te ke bokonzi ya mutu apesi yango eza nzambe. Bon, par exemple ye aza ye moko akutani siko kuna baza nef bato baloge ye moko est-ce que ozala corrompu? Bon, notre Dieu il est au-dessus de tout. Tant to lobela baloge neti nga na zo lobela ke Congo délivrance nango ba non spirituel. Donc nzambe po abikisa mokilo aponene ka mutu moko moni nzambo tozo lobela aza nzamba qualité et aza quantité te pona ko sauver mokinzamba c'est la 3 personnes te monde entier l'humanité mobimba nzamba sauver à travers son fils. Donc nzamba oki kolinga kangola Congo aponika mutu moko ndenge na telemi malgré bato ba ondima te minga na zo vision ya délivrance à Congo nzamba lobeza sorcellerie. Et puis abando tinanga kende bisike intel zwa mai sopa sala boy ba service spirituel to lobelango pona temps mutu moko kaka nzamba yiko sayela ye pe Congo ezu délivrance pe na o prophétiser na o lobake spirituellement déjà mboko ese kangolami e kangolami bon to kinonu e kangolami siko na mo point wana ndenge bachie mutu o ya shwa nzambe te bakosi mokonza mboka siko mboka ekangolami na ndenge nini? Est-ce que mutu wana ko continuer te kotambusa mboka na ndenge peuple lingi te ou comment? Papa ngande na yebo na lobi ke la te langue ali prophétiquement. Donc même si mutu wana za pembe na ye donc aoleka na ye te na lobi boye et la te langue ya prophétiquement na ozonga ngana tatonete tant mokonza mboka sali choix liboso ya mabe a violaki accord elobaki premier ministre Routa précisément na IDPS na rassemblement na IDPS et puis conseiller des sages et kozala papa au Pierre Lumbi mais la majorité ça là qui choix nango dit non c'est une stratégie na bango bakoya ki déjà libanda basala ki mauvais choix ba ko sule ko élever Tibala ba ko zwana papa asuki belé nani olenga nkoi c'est ça donc à partir de on a les cas qui na mona ki molili na mboka na moli ba matanga partout. Et puis na loba yeke année on nzamba lobi ekozala na be événement na loba avant papa ba CD ba somo ba CD po ba prouvenga ba kanga so nezo ba vrai to a faux na oko se na nzai makambu te to moni be événement et salama na mboko inentendu to moni be évangile ba prison to moni ba mwana ntemi to moni ba kamwena nsapo mais na loba qu'avant wani ba conséquences ya cause ya choix donc ndenga na lati boye eza prophétiquement vis-à-vis ya choix ma bezo continuer pour choix nzambe alaki David choix peuple ezalaki Saoul mais soko tangi na texte wana nzamba zolo balokola choix eza bino peuple ngala za na katite bo sibi roi wana ko maltraiter bino roi wana akozwa bana na bino abasi ako violer roi wana ako exposer bino peuple ako protéger bino te richesse na bino ekoma yemo ako s'accamparer na tout pour avoir roi au bino boponi ça dit mauvais choix. Même si on a formulé la Bible awa et ali na passage il y a Marc chapitre 3 verset nango 13 bato Hollanda ba otanga verset nango 13 ezaka likambo choix soko tangi na thème nango balobi choix des 12 apôtres aux Hollanda donc lelo pe na ovande la 7 za likambo choix na teni oyo ya makambo ekosala mapo mokonza mboka asali choix oyo ezali au contraire à volonté nzambe ozomona ba conséquences koya na question non est-ce que Chadari a ko diriger toté
mais nga prophète na ko prévenir avant. C'est-à-dire quoi mon konzamboka déjà préparé. Ba olinga ba appuyer si tricherie ou pas, mais ba olinga ba appuyer. Mais maintenant il y aura des conséquences parce qu'il y a un choix mon konzamboka, un choix de l'éternité. Et tant que nga prophète choix on nzambata ça qui est là qui moi aussi. Mais le quoi ba ngo consulter ba sa nzambete. Ba yamba ki ngate. Ba tomber na mauvais choix et ça la makina période atibala papa. Bible zolo banini. Il monta hein Marc chapitre 3 verset 13 au kititi na 18 mais autant verset moko na 14 13. Bible biwa Yesu. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulait et il vint auprès de lui. Il a établi 12 pour les avoir avec lui. C'est-à-dire qu'avant Seigneur a ça la choix à 12 apôtres, Bible il y monta. Vous voyez, Yesu Nzambe, azana divinité nous soit bon Nzambe. Alinga ça la choix à bateau au confier responsabilité. À qui n'a nous préparation mon frère? Seigneur azana toute la divinité. Elingi ko ba que choix na bomo ya mtu sokeza mabe vinu baby. C'est tous les plans, tous les domaines. Choix au sali sokeza conformément à la volonté de Nzambe te. Vinu mbebe. Musalo ke pour que nous sala soki otuna ki Nzambe te. Tout le monde est belé bande musala malamu comme yaki na volonté Nzambe ta tuna Nzambe te choix Nzambe te ake okoma mtaloge ba proposer signal to peso mutu ka to peso ndako. Mais soko tuna ki Nzambe avanza manga sa le choix. Libala soko sali choix eza conformément à volonté te belé bazolela. Soit mobile soit moi. Donc vie à mutu evani na kati ya choix. Bokonzo Nzambe pesi mutu ezali choix. Et tout le monde est venu mais salami na gouvernement tibalao. Oui, salama na totali même période à Bokonzi ya Mobutu, totali même période ya Laurent Mouzé, to yekotala na Bokonzi ba évasion o salami o ya ba prison et à toute première fois. Mais na loba kango avant. Si koto ke na Chadari, c'est-à-dire teni oyo ezo la mauvais choix. Ya Chadari réponse na oki kopesa yangwana. Ok, merci bana mokili mobimba nayebi ke bozo landa pe bolandi tokomi kokende muke na suka nazasir ba message ya boye fo ezalaka awa. En tout cas moi na nzamba solo tango zoka message ya boye fo luka osala discernement. Et puis niveau maambo mboka na biso yomo kendela donc ezo sengande ba prophète ba lobaka pour que ba konzi mboka ba yoka ba prophète ba sala o ba prophète bazoloba na bango. Prophète ya temps oyo zomona parce que loko za na mboka na société de nieta na opesa pe ba konza mboka fautité ba faux ba bimi ebele miso pe ba laki na ba vrai na mboka na biso ba lepe na la bouche autorisée de Dieu mais ba komi corrompu nzamba loba na ma mibale abi ba sa nzambi na Congo Abraham yokeba ba koe na corruption ya mibale nzamba bi na ngai ba koti na loge abi moni ba délivrance ezo sala ma Abraham isa na nguya na ngati nzambi. La majorité ba délivrance soit bien nguya na ngati nzambe nde tozomona ba délivrance ango conforme biblique te do ba koti po bazwa ba ampleur na pesa ka message ya kimbanguiste nzamba lobaki na nga na vision lobi kende ko yebisa kimbanguisi oyo ya mokoto na oyo ya nkamba basangana alobi boye na ko boma génération na nyonso po ba okisinga soni ye moko kimbangu atikela ki bango musala basala nde ba osala te. C'est-à-dire Nkamba na mokoto et Kabouane. Or que division ce n'est pas Dieu. C'est le diable divisé pour mieux régner. Alors Bible comme signe nangambo ya mokoto to Nkamba. Alors Bible signe abam na pesio bilembo akufa. Alors Bible kufa wana ba oza nango distrait. Mais na kolongo la génération oyo ba glorifier ngate. C'est-à-dire aurait pas la ini batika na ba intérêt na bango personne ba Kabouani kaka. Nzamba ozo gloire te. Aloba inanga na kolongo la génération na nyoswa na oloba message kimbangwisi na oboti sa génération mususu oba oyokanga c'est le même aussi tant nzambe siko déjà kufese bando kota ba chef spirituel wana mais ba o comprendre te mais na pesa ka message na 2016 on a bandi retraite alors même tout que na gouvernement ba conséquent de Jésus depuis choix ya Bruno Tshibala ti lelo ya Chadari nzamba poni mwasi. Mais c'est pour t'avoir consulté mon prophète Nzambe, mon ça dit choix net au gouvernement, ça dit choix na bon. Selon bango abi que nous a vrai choix. Et puis passe dans les autres années. Nathan mon ça mon konzamboka azo sala erreur tout autour ba obetele maboko azo ko appuyer de c'est ba osungete.
baosunga ete bonani na bango bazosunga ete ozomona yango na periode atibala na yebisi bango ke bokoyebaka nzambe mutatindinga nzambe atalisi molili nzambe atalisi na ba aveni nyonso namoni ba chapelle namoni bato balati bateni lokola matanga namoni bato bakangisi basuki ndenge ya la kapile c'est-à-dire que ba choix mokonza mboka ezolelisa motema ya peuple dede bokomona ba événement tout le monde qui ba événement mais na lobaki yango avant ozomona sikonde na lati boye eza na événement même temps mokonza mboka lobi gouvernement a gouverner a kufi ezali déjà ba signe ya ba conséquences ezoya ezali pe omoni boye balata boye na matanga ti ozomona c'est que ezana eloko ekosalama événement ezali mais nzamba bisanga ano eza ne ba défi mais ba défi wana ekoyala accompagner na ba événement tant nzamba bike lata non les kanongo na ba chaîne tout nationaux na osala ba émission presque na 4-5 chaînes na avertir kamwa choix oyo ozomona mais na senga ki ba audience tango zo senga audience ba olobani miyibi babenga biso banani scroll oui aluka mbongo nae mais na banda ekoloba dès les premiers jours na bandi ba émission na bina za prophète ya solution pour na mokonza mboka nzamba tindinga na règne nae na ozo ba vision claire na très jeune papa na okolingana ke no tia mutu na mokonza mboka na okolingana konsela kanza makamu oh pe na vivre ndé na zana kata zamba na zana kata ba retraite donc on vivre na nga ezali ba grand témoignage na église te et le côté mais ka be mission na sali nzambe moko za partenaire nanga dona senga mbongo te même ndé na likana telo wana na zwa ka chaîne boye na kozwa semaine na futi mbongo na za prophète ya sima na landi ba konza mbongo nzambe ba ko toucher bango te po ba sala nzamba liboso ba landa ki bango ba komi ba kipidi atali singai na ke na salle des morts na mama emo abinanga na osa elo événement mona mboko okende vraiment na salle des morts et puis osekwisa bakufi c'est vrai ça oui nazolo ba makambo isa vrai siko ndenge na liboye partenaire na ngata nzamba kotsenga zambe ali nini nzamba tumbolika guérison miracle et après moko na profiter na témoigner de tout ça qui be émission na suka na on a le baki na pesa numéro bato bazana ba malade surtout ba malade nzamba ba nango eza équilibrable olanda ba traitement ti talaka na poto wana ba appareil nyoso eza obikate et ko ba maladie moko anormal nzamba ba na ngaboyi Abraham moto nso akota na nzela na yo azala mwasi mobali oyo amonika zo bikate atie ba mbongo na nje abikite soka kutai na yo maladie nyoso si même na maboko abatu ba sorcier ba olinga ba lie ba sacrifier na compte ya loge so akutai na yo ki mongongo na yo opesi directive a obéir andimi a obika pe yango ya moko témoigne na zo mona ngo siko nzamba soulever maintenant puissance ya guérison miracle na téléphone papa batu balongoli ndoke bimi mutasala na secret 20 ans mutu muso alobi alandinga le mission to sala ki na yohana abi prophète na landi yo to na nga secret ya 411 ans abi na landi na tolobe la vie abi na yokyo na zo kanaki na salon zo tuizo ningana nga na abi na obika na prophète abi saint pourtant benga yo azana ma appareil na ya test ya secret tango ka si kolanda zu numéro kondimo kaka tiaki na émission abia simba pareil na eboé secret kiti 120 400 pendant 11 ans sans compter bato ya cancer sans compter bato yo mibale babenga problème ya sida sans compter problème ya misu muta koma monaka lisusu te sans compter ba sucre diabète donc makambo ka nzambe muta kosala. Ok, merci prophète. Siko tolobela ki parce to mo kende na suka to betaki c'était sur majorité siko to kende moi moke na opposition na ebité message eza nzambe atindi oloba lisusu pona opposition ou comment? Bon, message ezo ko s'intéresser na opposition na majorité. Donc nzamba lobaki na nga boye na ebité parfois na ko bossa soit na sala ki na ba émission mususu na ba radio na local. Awa je crois peut-être sur total émission des cas qui na lobaki loko na bika message na nga suka na émission soit tout ça nzamba zo lela zo regretter inquiète nzamba lobiki na Congo ba bungisi révélation le temps nzamba loba na Congo ba bungisi révélation
na majorité na opposition. Tango patriarche que son âme repose en paix, Tshisekedi alaki vivant, nga nazwa message na kenda ti na siège. Na uti zamba na keti siège. Ba memi nga ti na résidence ya patriarche de son vivant en 2016. Zamba loba ina nga boy. Loba na ye a interdit marche ou a publié à Kawana. Pour après marche wana makila ba congolais kotanga, il y aura des victimes et puis patriarche a aussi des conséquences. Parfois est entraîné baliwa wana. Tu sais comment on a mis balai avant qu'on fasse nzamba zolo bananga lobi que loba na patriarche. A otika la comme président de la République. Ils en a ba cédo papa. Ah oui ça va souvent consommer ba cédé. Hein? Ba omo nango. 2016 de son vivant patriarche parce que patriarche a fait en 2017 je crois janvier ou février. Nzamba bi loba na patriarche de son vivant que son âme repose en paix. A okoma ka président de la République. Kaka ndenge na chaki c'était dans on a bimi na montre. Bato ba fingi na loba eke mokonzi mboka Joseph Kabila amata akita bokonzi seni. Alors à ce qui concerne opposition bazoluka candidat unique nga na loba ki boy na ngambo opposition nzamba loba ki na nga lobi na Congo ezaka na parti moko hein IDPS à partir ya patriarche que son âme repose en paix aloba ina nga boy ngam na poni mokonzi mboka Joseph Kabila étant que 4e président ngape muna telemisaki patriarche Tshisekedi depuis Mobutu nzamba oloba nga bon wata on a prié alobi patriarche ngam na chaye aza choix nzambe et puis na lobaki na émission lekaki ndenge kufa patriarche ba négliger corps na ye na lobaki na émission lekaki nzamba lobi boy ba honorer corps ya patriarche parce que a servi patrie a établi par Dieu. Donc le fait que gouvernement, opposition, famille biologique, il y a patriarche Tshisekedi, ba négliger corps wana et même pas conséquences na bandi lango lelo na zwa message wana. Yo makambo ya opposition zo simbate. Il faut ba honorer ko simbate même côté ya majorité moni nzamba komo lati ba noir beti nzamba ba Congo noir. Moto nzamba établi netinga na zaboy nzamba chenga. Soki basaninga menace bakati kingo. Ozomona soki nazape ya motinda manzam obi derrière ça conséquence ni na mboka teni nangia prophétique montre nangia prophétique IDPS est un parti établi par Dieu. Donc il faut baser la derrière IDPS donc ba le ba basa la candidat unique soit ko les abon unité wana ko la zolinga et comme même entre majorité na opposition pour na opposition nzamba zo le baboui que bokonzi ya primature apesa kango na maboko ya patriarche wana ki vivant na lobango qui son âme repose en paix après la mort à patriarche nazozo a vision ba osa la passation na Félix Tshisekedi a choix nzambe na mona penda patriarche wana sakufi ngaso na otuna nzambe na mta ko remplacer na IDPS na omona olongola manteau jaquette ak na ngalola tsa Félix azuna flambeau moni flambeau ayaki na flambeau na maboko aopesa ngo Félix c'est-à-dire Félix a un choix au nzambatie mais pour la primature aux Hollanda pour la primature selon opposition nasi na lobango ba céder tout ça hein maintenant vu que majorité et ça les choix au bango balingi nde loko siko mo nzamba latinga noir siko nzamba alaka souverain mystique a multi système comme gouvernement ezo konde ko saluza volonté na bango ba choix ya bango moko ndesiko eloko nga na yeli ya koloba eke comme nzamba reprocher choix ya gouvernement koto pe nzamba lobaki na opposition même ba sali candidat unique hein apesa ki bango primature ponga na lobaki na okiko soko sala confusion na message te na lobaki que nzambe aponi Maman Olive yenda kozala remplacer ya mokonzi mboka Joseph Kabila mais lokola choix eza mabe ndesiko na bisika wana nzambe siko ako imposer donc imposition nzambe siko ako ikosaba lokola choix eza mabe akoki pe ko bimisa na ngambo opposition a imposer pas bimisi président moko pourquoi okay. Parce que choix de Jésus mabe côté ya majorité mais opposition primature ezalaki ya patriarche
ata baobunda bokonzi ana na ngambu ya majorité mais choix quoi mabe donc yango pe mission pa na tieli sete lokwa choix mabe et comme isko souveraineté nzambe waza kolo Congo aba bon mokonzi mboko lokwa sali choix mabe siko na kocha président na ponela ki yo mwasi mais osobimisi dauphin wana lokwa za conforme na volonté na ngate po peuple na ngalela te hein akozwa sikoyo o yalingi ako surprendre siko bato soit ba oki ko permettre pe ba Félix wana pour Félix ça ya keba parce ça na bokonzi opposition na Congo za ka moko MLC UNC nani tout on il faut bazala derrière Félix Tshisekedi o yali comme IDPS parce que nzamba établia ki patriarche Tshisekedi c'est ça ainsi dit l'Éternel. Ok, merci Naïbi Kebozaki. Et belé po na kolanda biso émission o leo tozaki susuna prophète Abraham Kasongo. To kombo na suka Naïbi te prophète mot de la fin et puis numéro na okara ndengo pesa po na bato ba okikozwa yo. Bon, na ti na témoigner déjà makambo nzamba sali na émission to salaki bato ba biki belé. Donc na disposer pour vous ba benga na numéro na opesa ba maladie o mutasuki. Ata mutazana koma, ata maladie o ba minganga na poto ba lobi ke sili. Donc ils avaient une particularité nanga abenga hésité mais tant mutu so ko benganga abenganga na foi na moni batu babiki et ceux qui même na komi na niveau ko luka même na luka parcelle na pigeon na somba eza batu nzamba pamboli na batu babiki na téléphone na émission to salaki papa batu babiki donc batu babenga na numéro za open international eza na WhatsApp 082 51 83 289 082 51 83 289 troisième fois 082 51 83 289 ce qui bo benginga nazana na secrétaire te au secrétariat na implanté na nous peut église te donc nazaka ka propriété privée en colo nazana ba retraite nazana ba lié isolé au benga to solo na peso directive na peso révélation salabo la muka RNTL salabo batu babiki et puis komba Yesu eza glorifié pe batu ba pambolinga na senga mbongo te mais soki mutabiki batu bango moko nde ba opambolanga donc tant batu ba pambolinga ezoko contribuer na ministère nanga donc c'est un peu ça. OK, merci to comme na suka na ebiki Bosepeli mon président Papi Gen yo na Paris biso awa na Afrique musala ezo salama kitoko na elengi et puis bo s'abonner mingi awa na Tolobe la vie pourquoi pas na pesa mbote na papa 600 R6 wazaki na sima caméra na équipe na EP mobimba papa 600 accordon l'équipe na mobimba Lova Samba Beni B1 et puis ba salutation na mère hein mère MMMM Blanche Popi bambote yangwana na komi na suka de Max na Feland bambote yangwana Kadosh Shaddai Adonai Yod Heva Fe Iye Asher alléluia alléluia Tolobe la vie baninga tango kokie Papi Gen Tolobe la vie Papi Gen Tolobe la vie Papi Gen Tolobe la vie Pointi coin motote o Tolobe la vie Kuna balobi nini ah balobi nini veut dire Tolobe la vie Papi Gen Tolobe la vie Papi Gen Tolobe la vie